le sako pe mabenisi na bino banso na kombo ya kitoko ya mokonzi na biso Yesu Kristu oyo azali médiateur entre Nzambe na bato pe avande na loboko ya tata Nzambe pe azali ko intercéder pona biso bandimi. Nazali kotondo Nzambe botondi Nzambe wakela likolo na se na biloko biso pona libakuli ye apesi ngai libaku kitoko po ete nakoka kosolola na bino mai matali liloba lia ye bino baye bolingaka Nzambe oyo ya solo ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda nazali kotombela bino boye bolamu na émission que dit la parole de Dieu liloba lia Nzambe elobi nini nakosenga na bino bolanda video oyo esalami na un africain sima ya bolandi video oyo nde ngai nakotala na bino makomi bolanda yango na bokebi bon son. Seulement la ville d'Abidjan, nous avons plus de 4000 églises en Côte d'Ivoire. La ville de Yaoundé au Cameroun, nous avons plus de 4200 églises. Au Congo, à Kinshasa, nous avons plus de 7000 églises dans la ville. Seulement la ville. Et au Nigeria, à Lagos, nous avons plus de 10 000 églises. C'est-à-dire qu'en Afrique, nous avons plus d'églises que d'écoles, plus d'églises que des hôpitaux, plus d'églises que des centres de santé, nous avons plus d'églises que de laboratoires. Et nous avons plus de pasteurs que de docteurs, plus de pasteurs que d'hommes de métier, plus de pasteurs que d'enseignants. En fait, on croit tous en Dieu. Mais j'aimerais qu'on s'asseye un peu et qu'on réfléchisse. Quelque chose ne nous échappe pas par hasard. 7000 églises dans une seule ville, le Congo-Kinshasa, mais qui reste l'une des villes les plus pauvres de l'Afrique et les plus endettées, et ayant les plus gros soucis et les plus gros problèmes au monde entier. Je veux qu'on réfléchisse. Laissez votre avis en commentaire. Towuti wana kolanda video ezokoyebisa ndeko wana azokoyebisa biso ke mangomba ba ecclesia donc ba ecclesia ba église ezali ebele na ba ville ya Afrique atangi par exemple asali ba statistique na ye na ebite moyena na confirmer ou to na infirmer ezali te parce que na ebite sur base de quoi asali ba atangi ba nombre wana bon ngai nazo kotala aspect oyo alobi eloko nini tozozanga na ba ville wana bien que ba église ezali ebele mais bato bazokomona pasi ba solution ezali te na ba problème na bango motuna yango est-ce que ba église wana basambelaka Nzambe oyo ya solo alors soki yano ezali yes to ya solo eza oui alors pona nini bato bazali komona pasi na ba ville wana pona nini ba solution ezozwa matena ba problème na bango pona nini bazozwa ba yano te biyano na losamo na bango est-ce que Nzambe oyo bato bazosamba na ba ville wana ya yokaka te matoyi maye ya yokaka te to boni po ete liloba Nzambe na Esaïe 59 verset 1 elobi ke te loboko ya Yahweh ezali mokuse te pona kobikisa et puis litoi na ye ezali makasi te pona koyoka donc Nzambe ayokaka losambo mais pourquoi na ba ville wana ba église ezali ebele mangoma ezali ebele mais pas seleki eloko nezo échappé biso alors soki tozosambela et que tozozwa biyano te biyano oyo te pa Nzambe ya solo te tozozwa biyano na ye te to blâmer Nzambe ya solo te eloko nini esengeli tosala esengeli to blâmer biso moko esengeli kovanda osengeli ozala honnête na yo moko esengeli ovanda obanda kosala examen na yo moko personnel eloko nini nazozanga kosala est-ce que nazobondela Nzambe ndenge Nzambe alingi yo moko osali examen à la lumière ya liloba ya Nzambe foti ekozala pa Nzambe ya solo te Nzambe ya solo akosaka te oyo alobi ekosalama soki elaka na ye ezokokisama na bomoi na yo te to na bomoi na bino te elingi oloba kote na yo eloko moko ozosala malamu te
na ndenge tokuti koyoka na video concernant video tokuti koyoka awa question ya monene esengeli to mituna yango oyo est ce que nzambe achangea nzambe achange te nzambe aza be ndenge azalaki bobe ndenge azalaki nzambe ya Abraham ya Isaac ya Jacob nzambe ya Moïse ya David ya Daniel achange te bato nde bachangea bato nde baboya kosala oyo nzambe alobi ke bato basala. Alors est ce que bamangomba wana ba milliers de milliers ya baeglise wana est ce que balosambo na bango ekendeke pa ya nani to bazokamba mangomba mana bateyaka bato basambelaka nani e yano ezali simple mangomba manso mana nakoloba ke bakretien oyo bazali honnête bakozala d'accord na réponse na kopesa awa 99% donc 99% ya mangomba ba église à travers ba ville wana ndenge ndeko awuti koloba awa africain wana je crois bien ça ivoirien donc 99% ya mangomba wana baadresaka losambo na bango epa nzambe oyo abengami Yesu na kombo ya Yesu bango nzambe na bango kombo na ye nani nzambe na bango kombo na ye Yesu pe bazosukisa losambo na bango na kombo ya Yesu basambe bapesaka losambo na bango te baadresaka losambo na bango te na nzambe mokeli na kombo ya Yesu basalaka ndenge wana te bango basalaka bango le contraire mais alors est-ce que ezali mokano ya nzambe bato bakendeke na losambo epai ya nzambe abengisami Yesu totala makomi liloba nzambe ezoloba nini toke na Exode 20 verset 3 Exode 20 verset 3 nzambe alobi ke okoki kozala na banzambe mosusu te liboso na ngai soki okoki kozala banzambe mosusu liboso ya nzambe te nzambe aza elimu soki Yesu akomi nzambe na yo ozwi sikoyo nzambe mosusu liboso ya nzambe soki eloko mosusu ekomi nzambe mpo na yo ozalisa nzambe mosusu liboso ya nzambe donc tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 23 verset 13 elobi nini boko observe nyonso nga na komeli bino Moïse azolobela bana Israël na révélation boko prononcer boko tanga kombo ya banzambe misusu te eyokama te na monoko na yo. Alors soki le banzambe ezoloba ke okoki koprononcer okotanga kombo banzambe mosusu te bako oyoka na monoko no te mais na monoko na yo ozoloba Yesu nzambe nanga c'est-à-dire Yesu akomi nzambe nzambe ya solo mokili ya likolo na se tata Yesu Kristu akomi ennemi na yo là parce que yo omemi nzambe mosusu liboso na ye na Exode 34 verset 14 le banzambe lobi nini okofukamela nzambe mosusu te po ete nzambe Yahweh yaza na kombo ya jaloux azali nzambe oyo ya jaloux nzambe oyo baobenga Yesu ezali nzambe mosusu. Alors okofukemela ye te kosambelela ye te kopesa losambo epai na Yesu nzambe oyo Yesu te non wana ozokopesa nzambe ya solo kanda ozokotambola ndenge liloba na elobi te teke na buku ya Juge chapitre 2 Juge 2 à partir verset 11 bana Israël basalaki eloko ya mabe liboso ya nzambe oyo eloko edeplaire nzambe Yahweh bakei kosala kokumisa bana koservir banani koservir banzambe mosusu babengi bango le Baal verset 12 baabandone batiki Yahweh nzambe ya batata na bango oyo abimisaki bango na Egypte bakei kosalela banzambe mosusu nzambe ya bato basusu bazalaki nzinga na bango bafukameli banzambe wana eloko nini basali bapesi nzambe kanda bairite nzambe Yahweh soki Yesu akomi nzambe na yo oyebi eloko ozosala ozali koirite nzambe ozopesa nzambe kanda parce que ozwi nzambe mosusu oti liboso na ye
yaza elimu okokomona ye te okosimba ye te okokoloka solo na ye te yesu kristo azalaki moto abotami okokomona ye bato bakangaki ye babeti ye babomi ye bakundi ye nzambe nde asekwisi na bawa alors ndenge nini akokoma nzambe ozoyirite nzambe verset 14 babi kanda ya nzambe s'enflammer contre Israël mpona nini mpo bazokumisa banzambe mosusu nzambe apermettre ke bango bazala livre na maboko ya bato bazopille bango nzambe apermettre batekama na maboko ya banguna na bango baza nzinga na bango bakokaki koresiste baennemi na bango te bakokaki koresiste banguna na bango te verset 15 partout bazokende loboko ya yawe ezalaki contre bango ndenge nzambe yawe alobaki lokola nzambe alakelaki donc alapaki yango bazalaki na kati ya grande détresse na kati ya bibilia mobimba de Genèse Apocalypse verset moko te ezoloba ke bato baadresse losambo na bango na nzambe babengi Yesu non eza te mobeko ya oyo eleki bamibeko nyonso na kati ya liloba nzambe elobi nini na Marc chapitre 12 Yesu Kristo ayanolaki na mutuna moko quel est le premier de tous les commandements oyo eleki bamibeko nyonso eza nini Marc 12 verset 29 Yesu azongisi alobi tala yoka le premier yoka commandement ya liboso yoka Israël mokonzi nzambe na biso azali se moko mokonzi okolinga mokonzi nzambe na yo na motema mwa yo mobimba na molimo mwa yo mobimba na makanisi ma yo maso mpe na bokasi bwa yo bonso Yesu Kristo alobi ete mokonzi nzambe na biso azali unique mokonzi e okolinga mokonzi nzambe na yo na motema mwa yo mobimba na molimo mwa yo mobimba na makanisi ma yo maso mpe na bokasi bwa yo bonso ntango zabulu akendaki kotente Yesu Kristo eyano ya Yesu Kristo oyo apesaki na zabulu ezalaki nini eza na Matthieu chapitre na évangile ya Matthieu chapitre 4 tokotanga verset 8 à 10 zabulu amemi ye lisusu na ngomba oyo eza likolo alakisi ye baroyaume ya mokili mobimba mpe na nkembo na yango verset 9 zabulu alobi na Yesu Kristo nakopesa yo maso mana soko yo ofukami mpe okumisi ngai zabulu asengi na Yesu Kristo asala ya biloko mibale afukamela ye mpe akumisa ye kokumisa adoration ezali bobele mpo na nzambe oyo ya solo alors zabulu ye alingi teke nzambe ya solo azwa adoration ye alingi ye azwa yango soki ye azwi yango te ye akosala nyonso akosala manso oyo akoki mpo ete eloko mosusu to moto mosusu ezwa nkembo wana ezwa adoration wana verset 10 ya Matthieu 4 Yesu alobi na zabulu retire to Satan longwa mpo ekomami Yesu Kristo ayebaki ayebi ete ekomami mpo na nini mpo Yesu Kristo azalaki moto azalaki koyekola liloba nzambe ntina wana ayebi ke ekomami abi ekomami okokumisa okoadore mokonzi nzambe na yo mpe kaka ye moko nde okoservir voilà Yesu Kristo alobi te na zabulu yo koadore nde ngai Yesu ngai yo koadore ngai non Yesu alobi na zabulu yo ekomami tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà l'exactitude de la parole nzambe bayekoli ya Yesu Kristo losambo na bango bazalaki kokende yango epai ya nani bazalaki kokende yango epai ya Yesu to bazokende yango epai ya nzambe oyo ya solo Yesu Kristo ateyaka bayekoli baye te mpo ete baya na losambo na bango epai na ye non ye ateya bango ete bakende na balosambo na bango epai ya nzambe mokili bakende nango epai ya tata na ye na Matthieu chapitre 6 verset 9 Yesu Kristo alakisi bango lolenge nini akosambela botala lolenge oyo esengeli bosambela
tata na biso azali o likolo que ton nom soit sanctifié. Jésus-Christ a tei ba disciple na ye bayekoli baye lolenge nini esengeli basambela bakende na losambo na bango epai ya nani epai ya tata oyo aza o likolo. Verset toke na Luc chapitre 11, Luc 11 tokotanga verset 1 et 2. Jésus-Christ asambelaka mokolo moko na esika mosusu na un certain lieu. Tanga sisi kosambela moko ya bayekoli baye alobi na ye mokonzi te ya biso lolenge ya kosambela lokola Jean le Baptiste ateyaka mpe bayekoli baye. Verset 2. Jésus-Christ alobi na bango soko bozo kosambela boloba Jésus-Christ nzambe. Non, ekomami ndenge wana te. Jésus-Christ alobi ndenge wana te. Alobi nini? Alobi soko bozo kosambela boloba tata kombo na yo ezala sanctifié esatisama kembo na yo eya yango nde Jésus-Christ atei bango. Jésus-Christ atei bango te atei te ke ntango bokosambela boloba te mokonzi Yesu. Non, to nzambe Yesu atei bango ndenge wana te. Kasi pona nini bato baza kokende na losambo epai ya Yesu mpe baobenge nzambe Yesu mosusu babi nzambe na ngai Yesu. Me bato oyo toyoki na video na baville africaine wana oyo bazokosambela nzambe Yesu baza kocontredire nani? Bazocontredire mwana ya nzambe Yesu Kristu. En réalité bazoloba nini? Parce que bazoloba ke Yesu Kristu asali erreur aza na libunga na boteyaka bayekoli baye ete bakendeka na losambo na bango epai ya tata na ye Yesu nzambe mokili. Parce que Yesu Kristu akoki komikosa te. Bon, bato na baville africaine wana bazokende na balosambo na bango epai ya nani? Bazokende na losambo na bango epai ya nzambe mokili na kombo ya Yesu Kristu. To bazokende nango epai ya nzambe bazobenga Yesu na kombo ya Yesu. Yesu Kristu alobi na bayekoli baye bakende na losambo na bango epai ya nani? Yesu Kristu atei bayekoli baye bakende na losambo na bango epai ya tata oyo aza o likolo. Alobi teke baya na losambo na bango epai na ye. Ye nde azalaki maître molakisi na bango. Ndenge na wuta koloba tout à l'heure na kati ya Biblia mobimba ezali na ekomeli moko te, eza na écriture moko te ya liloba nzambe ezoloba ke bato bakende na losambo epai ya Yesu. Non, ezali te. Mais bato bazobosana, bato bayebi te ke elimu esprit diabolique munene abia oyo aza na kombo ya Yesu azali bato azokumisa. Bato baza na mokili bayebi eloko nazoloba. Nzambe mokili ya sambelaka te. Kasi mwana ya nzambe mokili aza Yesu Kristu azali kosambela. Bon, ye moko Yesu Kristu tanga azali na siawa. Ye aza kosambela nani? Balosambo na ye azokende ngo epai nani? Yesu Kristu azalaki mutu aza kosambela nzambe mokili. Bandakisa ya losambo lolenge ya bomo ya losambo ya Yesu Kristu ezalaka ta Biblia. Ndakisa liboso ya bomo ya via ya losambo ya Yesu Kristu oyo tokotala eza na buku ya Marc chapitre 1 ezali verset bato mingi bayebi verset 35 pepele na tongo tango ezaki nano na molili nano Yesu Kristu atelemi abimi ake na esiko ya désert po ete asani akosambela. Nzambe akendeke kosambela wapi? Bato nde bakendeke kosambelela Nzambe, me Yesu Kristu abimi po asambela Nzambe. Ndakisa mibale ya bomo ya losambo ya Yesu Kristu oyo tokotala eza na buku ya Luc chapitre 6 verset 12. Luc 6 12. Na tango wana Yesu ake na ngomba po asambela pe apase butu mobimba na bosambelaka nani? Nzambe. Verset ozali clair. Yesu Kristu a passé butu mobimba na bosambelaka nani? A prier Dieu. Aza komisambela ye moko te. Aza kosambela un certain Dieu appelé Jésus te. Jésus a passé toute la nuit à prier qui?
Verset 12 à Luc 6, c'est le bique a passé toute la nuit na bosambelaka nzambe. Moto mususu te. Siko totala entre bato mibale. Moko ya zokene na losambo pa nzambe mokili na komba ya Yesu Kristu, na mosusu azokene na losambo na ye epa Yesu na komba ya Yesu. Nani akozala exaucé? Réponse ezali simple. Moto ake na losambo na epa nzambe mokili na komba ya Yesu Kristu. Po ete Yesu Kristu yeme ya azokene na losambo na epa nzambe mokili. Alors Yesu azokene na losambo epa nzambe mokili. Yo suko azokene na losambo epa Yesu. Mais nana na dibunga. Non seulement yo kena ngokuna, mais yo yebi ke Yesu Christ atei baye kolibaye bakena losambo na bango epa nzambe. Alors il faut que soko zaki na habitude ko sala yango ko kena losambo ne pa nzambe bazobenga Yesu. Il faut yeba ke zanzira mabe otika. Otika nzila wana. Nyonso oyo tokosambela na bondimi na losambo tokozwa yango tango tosali yango na kombo ya Yesu Kristu. Nzambe akopesa biso yango. Tango Yesu Kristu asambelaki yambo te asekwisa Lazare, Yesu Kristu apesaki akendaki epa nani po apesa losambo na ye? Akendaki epa nzambe Yesu to akendaki epa nzambe mokili? Yesu Kristu asambelaki tata na ye nzambe mokili ya likolo na se na biloko biso mpo na seko ya Lazare. Ekomami na Jean chapitre 11 na verset 41, Yesu Kristu ayebisa bango balongola libanga liye ezalaki na lilita ya Lazare. Alors Yesu Kristu atomboli miso likolo alobi, tata, ngai natondi yo botondi po ete yo oexauce ngai. Yesu Kristu atomboli miso likolo. Nani aza na likolo? Tata Yesu Kristu. Tata Yesu Kristu aza o likolo. Yesu Kristu atomboli miso likolo alobi, tata, nazali kotonda yo botondi po ete oexauce ngai. Awa Yesu Kristu azali kosambela tata na ye nzambe mokili oyo aza o likolo, pe alobi na ye, tata, nazotonda yo botondi po ete oexauce nga. Yesu Kristu akontinue na losambo na ye pa tata na ye nzambe mokili. Na verset 42 ya Jean 11, mpo na ngai nayebi ete yo ozaka koexauce nga toujours, kasi ngai nalobi po ete baoyo bazingi ngai awa bayeba ete bandima ete yo ni nzambe yo otindi ngai. Voilà eloko nini Yesu Kristu alobi na kati ya losambo na nzambe na losambo na ye touti kotanga. Yesu Kristu alobi na kati ya losambo na ye, mpo na ngai nayebi ete yo ozaka toujours koexauce nga. Yesu Kristu apesaki priere na ye te na un certain nzambe babengi ye Yesu. Yesu Kristu azosadrese na nzambe mokili, nzambe tata na ye na losambo na ye. Alobi nalobi po ete ful oyo bato oyo bazingi ngai awa bayeba bandima ete yo nzambe yo nde moto otindi ngai. Nani atinda Yesu Kristu awa ose? Nzambe mokili. Yesu Kristu ayaka awa ose na lolenge na ye moko te to na motindo na ye moko te, kasi nzambe mokili nde atinda ye. Alors ndeko mwasi ndeko mobali, kokende lisusu na losambo na yo te epai ya Yesu, ozali koviole liloba ya nzambe. Yesu wana komi nzambe mosusu liboso ya nzambe, ozali koirite nzambe oyo ya solo. Kende na losambo ne pa nzambe mokeli na kombo ya Yesu. Pona nini? Po ete Yesu Kristu azali moto abotama, babomaki ye, bakundaki ye, nzambe nda asekwisi ye na bawa, nzambe nda avandisi na loboko na mobali, nzambe avandi na kiti na ya bokonzi, na ngbende na ya bokonzi, na loboko na ya mobali. Yesu Kristu azali médiateur entre nzambe na bato. Alors kene na losambo na epa nzambe na kombo ya Yesu Kristu. Yesu Kristu azaki na ba émotion lokola biyo lokola ngai. Yesu Kristu azali la seule personne oyo aza na bomoi oyo avandi na loboko ya tata kuna na olikolo. Nzambe aza elimu, ba ange oyo baza ba elimu. Yesu Kristu azali seul moto abotami akufi, nzambe asekwisi na bawa pe avandisi ye na loboko na mobali.
nzambe akotinda ye mokolo ye moko nzambe akolinga po ete bato basekwa. Yesu Kristo ayebi yango te, ayebi mokolo mona te. Matthieu 26 verset 38. Yesu Kristo ntango azwaki badisiple na ye, Pierre azalaki na kati bakei avant bakanga ye, alobi na bango molimo na ngai eza na mawa jusqu'à liwa, botikala awa boveye na ngai. Yesu Kristo abi mon âme est triste jusqu'à la mort, botikala boveye na ngai. Yesu Kristo azalaki moto nde nauti oloba, azalaki na ba émotion, aza na sentiment. Il était un homme. Et aujourd'hui il est un homme. Verset 39. Puis tant asali quelque part liboso ami boaki en face na ye pe asambeli alobi tata na ngai soki eza possible que kenyo elongwa toutefois eza te o ngana lingi me kasi o yo nzambe yo lingi. Voilà, verset ezoloba que Jésus Christ a se jeté sur sa face, mais asambeli akinani Jésus Christ a misambeli aki moko te, mais asambeli nzambe tata na ye, nzambe mokili wa za tata na ye. Le nzambe lobi ki Jésus Christ se jeta sur sa face et pria ainsi, papa na ngai, mon père, ouais, tata ya Jésus Christ azali nani? Ezali nzambe mokili nda azali tata ya Jésus Christ. Soki eza possible coupe donc kene elongwa mosika na ngai. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, Dieu, tu veux. Et je crois que ça croyait que ça la mokano na emoko, hein, kasi a décidé volontairement à ça la mokano ya nzambe mokili ou azali tata na ye, azali ko tout ça ye. Nzambe assemble la kate. Kasi Jésus Christ azali osambela nzambe mokili. Dans verset 42, Matthieu 26. Tango Jésus Christ a s'éloigné, a semblé mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Mukadone Salama. Voilà. Pour la seconde fois, Jésus Christ a abandonné. Mon Père, Tata Nangai. Verset 43, Zongi Akuti Bango Bazako Lala. Verset 44, Lissusu. Akuti Tanga Zongi, Akuti Bambazako Lala. Donc à s'éloigner pour la troisième fois, à saler les mêmes paroles à prononcer en pas en Zambie. Jésus Christ a bien abayé kolibaye que nyonso bakosenga na tata nzambe mokili akopesa bango na kombo na ye Yesu. Alobi te ke basenga na kombo na ye. Na kati ya video to uti kolanda africain wana, je crois ivoirien wana alobi que ba église bazali ebele na ba ville mentionné wana d'Afrique kasi bato bazan kata ville bazako mona pasi mikakatano pas problème bango za na solution te et tutuna ki mutuna est-ce que mangomba mana ba église nso to wana basambela kanzambo ya solo est-ce que nzambe a changé te soki ba église bazo sa manzambo ya solo alors pourquoi bato baza ba malheureux na ba ville wana pour un problème à bateau, on a juste trouver solution. Est-ce que Nzambe a bateau, bateau sambela na bazan Nzambo, ils ont la matou ils ont kate. Poète Isaïe 59 verset 1 le dit que le boko ya Yahweh ils ont mokusete pona kobikisa. Et lito ina ezali makasi te pona koyoka. Donc Nzambe azana matou e mangbongite, Nzambe yokaka. Soki bateau basengi e yenge bene na mukanu mwaye. Nzambe abikisaka, Nzambe ako délivrer koyo ka losambo ya bato basambela kai na kombo ya Yesu Kristo. Bato bazo sambela ba pesa losambo na bango na Yesu, bakoyi kozala sauver te, bakoza délivrer te, bakoza exaucer te na Nzambe ya solo. Alors, ko adresser prière na yote na Jésus, kasi na Nzambe mokili. Pona nini? Po ete Yesu Kristo ye moko. Yazai ko adresser lo balosambo na e pa Nzambe tata. Mokili ya likolo na sa biloko biso. Alors biso senga to landanda kisanae na bukeneke pa tata Nzambi po to pesa losambo na biso po ete ya a pesa biso biyano. So to lingi ke to zo biyano. To lingi ke to za la délivrer. To zo ba réponse na losambo na biso. Yesenga to kende pa ya tata Nzambi na kombo ya mokozi na biso Yesu Kristo.
tomonaki ete na kati ya bibilia ata verset moko te ezoloba ke biso ifo tosambelaka Yesu Kristo ezali te. Donc Exode 23 elobi ke tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Moto nyonso azokamata Yesu Kristo lokola nzambe na ye aza deja nzambe mosusu liboso ya nzambe ya solo. Alors ezali ko violer liloba nzambe. Selon liloba nzambe ko kumisa Jésus to ko kene na losambe pa Jésus oto nzambe mosusu ezali idolâtrie et idolâtrie ezali lisumu. Nzambe ya bomoi pe ya solo apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.